Sinkwedwe, Sigumalela, Sinkwekwe, Sigumalela, Santa Mia Siota, Santa New Mista Yana Hana Sia Hena, Ima Santa Westa Hana Hana, Imihana Wina Santa. Il est le champion du Congo de tout le temps. Sans Matétois. Donnez-moi d'abord leur photo. Voilà. Il s'appelle Edingwe Motona Tembe. Il est gravement malade à l'hôpital. Souvent, on a l'habitude de voir comment le membre du gouvernement, de temps à autre, comment va recevoir un musicien, un comédien, pour faire bango honneur na bango, pour rendre bango hommage dès que baza vivant. Mais on n'arrive toujours pas à comprendre par rapport à quand il y a notre patriote, il y a notre champion Edingwe Motona Ngenge. C'est vraiment une référence, il y a force na Kinshasa. Il a été à plusieurs reprises champion de Kinshasa, champion du Congo. Ceinture on a après Edingwe, champion du Congo, Moussoussou, il y a vrai na Abimati. Mais pourquoi on néglige toujours cet homme? Je me pose la question. Pourquoi on néglige toujours cet homme? Est-ce que on peut croire que Nebalo Bakeno Edingwe Mutabakisi, peut-être Bakisi n'a pas ça qui va négliger? Est-ce qu'il ne mérite pas Yakozala honorer dès son vivant? Parce qu'un jour, si arrivé, je ne souhaite pas. Mais si arrivé aujourd'hui que Edingwe mourait, vous allez voir comment les autorités vont défiler la matanga ya Edingwe. Comment ils viendront rendre hommage na cinquantenaire, parce que kuna gagné dans la grande star. Na cinquantenaire. Edingwe Motona Ngenge, Edingwe Boye. Mais il est temps. Il est temps. Dernièrement, vous avez Kobima. Autaki Braza, Kenaki Braza, vous avez Kobima. Edingwe Akufina Beach, Akufina Braza. Ezaki Lokuta. Et cette fois-ci, Barumé Potobima Edingwe Azobe, Edingwe Akufina. Akufité, il est vivant. Mais ce qui est vrai à retenir que Edingwe n'est pas à bonne santé. Ça demande à ce que Balongola Edingwe na Congo, akende kozwa ba soin approprié libanda ya Congo. Ça sera une bonne chose. Mesdames et messieurs, la chanson phare de l'album Pétage du jeune talent, le pasteur Denis Lessi, le musicien qui monte avec beaucoup de force. Na titre naye le teta. Alobi ba tchuba yo tonga ba dollar. Ba perfusion yo perfusion ya ba franc congolais. So kité ba pesio cure ya ba héros. Il s'appelle Denis Lessi, le prophète Denis Lessi. C'est un artiste, un musicien, un jeune talent qui monte avec beaucoup de force. Son album pour bientôt sera sur le marché des disques, mais du moins il nous a donné sa chanson phare, le Teta, Isali Kobeta partout. Dans quelques jours seulement, comme il a plus de 150 000 vues. Dans quelques jours, comme il a plus de 150 000 vues. Félicitations à l'artiste, un musicien de Denis Lessi. Félicitations également à tous les artistes. Oyo, Barosala Moussala Malam Nenge Longo Bani. Mais est-ce que comme je suis dans cette chaise, si on peut ou on veut analyser un peu par rapport à l'artiste musicien Denis Lessi, Nago Sumuka, Nago Simba Ouin, Nago Sumuka, ou bien Tokoki peut quoi analyser? Vous êtes tellement nombreux et je suis trop fier de vous. Sans bino, Ngana Goya Liboso Boyete, parce que vous avez vu que tout ce que je fais, et allez pour la Sabino. De partout à travers le monde, vous nous suivez. Merci beaucoup. Lui, c'est Dans ma vie Kabea. Il est le réalisateur de cette émission. Il s'appelle Rondekita. C'est lui l'invité de cette émission. Rondekita, bonjour. Bonjour, Dona Konde. Boni. Bien, meilleur journaliste. Semaine et bandit, lundi. Semaine et bandit. Grâce encore une fois, on s'est retrouvé dans la semaine. Oyo, c'est un makasi. Na bato nyonso nzamba pesi ngulu wana ba pe bana ba hôpital nzambe ya sunga bango ba pe bana ba difficulté nzamba mino samakati na bango ba pe na bana ba boloko nzambe ya kanisa bango parce que c'est lui le maître de tout. C'est lui le maître de tout. On est qui a plus de 7000 candidats na Congo Mobimba. Plus de 7000 candidats à la députation nationale mais bazana na posaka ya 500. Mais ba postuler na Congo Mobimba plus de 7000. Mais bah, on a 500.
Au moins mama ngondeni. Eza cop, c'est comme un cop. Qui députation comme nango lokola mutateka nguba. Ah, tina niveau on a. Na lobi boye eza cop. OK. C'est-à-dire na PC exemple que muto ateka nguba ça cop. Cop na oui. Azolu ka bénéfice. Mais on ça na biso artiste, on ça la boulot na. Artiste ndenga osala makambo wana azolu ka lipa. Mais homme musala wana au-delà de Lukambongo, ezali avenir, il y a tout un peuple. Oui. Où ils ont maboko abatou, mais malheureusement, et comment on va aventir ba blague au bisonné surtout les Congolais, c'est déplorable. Moutazo na makambo sans vocation, sans mission. À quel point Mbongo? OK, Mbongo et pesa la solution les Kamboté. Moutoumsusu à koko comme à la place wana, azana Mbongo te mazana ba idée. Na ba idée ouais. Osunga peuple naïe, mais malheureusement autre comment au monde ils ont un intérêt personnel, donc c'est ça. C'est pourquoi on dit que ils cop. C'est vraiment déplorable. J'ai vu l'affiche de Boutou Mabi Trésor, les grands joueurs qui m'ont apprécié dans le terrain. Boutou Mabi Trésor. Je me rappelle, Nakan Mokazaki na difficulté à ça, il y a autant à moi lecture, il y a 3 phrases. Mais les lots à côté de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, est-ce qu'il a amélioré? Wana Robo Sanateur, Aro Siné c'est que Asali Makam. C'est qu'amélioration ce qui est amélioré, c'est qu'il est vraiment permis à tout le monde d'apprendre aux alamclos à moi qu'il faut toujours apprendre. En tout cas, tous les autodidactes, donc il faut travailler. Et voilà, il faut travailler en Guida, merci beaucoup. Voilà, ambiance d'Abiché Bandi. Mon frère, Edimwe Motonangenge, il est entre la vie ou la mort. Il est gravement malade. C'est notre champion. C'est notre Moutamakasi, Viedi, Yaedi. Moutounion Sayebi. Na chaque émission, tant on a à Lubumbashi, tant on a Belaki, tant on a Kendaki, Kotala, notre grand pasteur du Foro du Ciel. Dans chaque émission, on a vraiment apprécié Kangaï, c'est Pelaki Nena, le Belaki champion. Ok. Mais, et ça n'a pas si tant dans mon image, dans mon départ, il y a un grand leader. Mais, souci dans mon départ, a été dans mon suite. Oui, après départ. Après départ, parce que Batouana Baza Batou Oyo Bandaka Masolo wana ba catch. Donc bako kenene wana te parce que catch on peut falloir que s'améliorer par rapport à niveau au monde États-Unis comme na on niveau catch. Mais malheureusement azo kende autika catch on peut na situation déjà donc et comme on a foulu makamsu so na mina laksa catch niveau et comme li ah salité bosoto. Ah bon? Oui, or que ceux qui azaki na makasi de nyoso akeno ça va mon recyclage à makambebele peut-être alinga ko changer catch na biso ndenge et comme li lelo mais malheureusement catch be kufa yo mona ibuna catch a son succès ça na ngote ba yeba na rapé souté ba catcher en sila mambakala sila depuis vient na biso mwimba texas kufa et sila catch sila et dinga moto na ngenga comment faible akola et ba na rasuta. Pendant que le monde va innover dans makambo subiso o ba valeur tozaki nango to perdre nango zo ke na aussi la ka. Ah mon dieu. Et loko salinga pas mingi dona compte des années. Ah, c'est quoi? Et dingo batunier olimba benga banani pour ba soutenir yo. Et dingo no tangane bata braza. Oh. Atikali kotanga muto awate. Chose grave na président. Asengi Sassou. Président Sassou. Asungaye. Edgar Ngeso. Non, qui passe dans mon thème? Oui, et ça, il y a mon passe. Parce qu'il y a des gens qui sont mboka oyo. Oui. Ti edingwa kati suki, ne moni suki ne mukola suka akata ki suki oyo. Abina za so edingwa te. Edingwa ba ebelie na suki ne oyo ya nini oyo. Voilà. Mais non kata ngo suki. Au moins imagine te na hôpital. Tala image za la Kofo. Kofo. Aza so edingwa te. Kofo na mbeta hôpital. On edingwa te. Donc c'est un grand Maroc qui est na faiblesse. Tout le monde oh nani akufa oyo. Roi Pelé autokufa. Tout le monde bango ba kende. Oh papa. En tout cas ba kende bien. Beaucoup d'honneur. Ba kende bien. Tout le monde Michael Jackson. Antika hip hop, le roi de hip hop. Maradona. Oh là, c'est l'hommage mondial. Naïbi ça va ba succès. Bon mon ande bosuka. Ana kongo banga ta to moni mutayi na mbongo ndena to moni kuto ko banga tena ba simba mbongo suka nango ba suka ka ndengwana. Mais pourquoi Edingwe
moto na ngenga zo senga aide na ba étranger mais azan malade na Kinshasa pas à congolais. Eza leçon à prendre. Na biso yotala image na tali image wana nde batunie olinto benga banani abandi kotanga ne bata braza. Mboka oyo baye ba valeur à moto te. Boketcho ema na nzembo na ye. Mboka oyo baye ba valeur à moto. To monde ozaboy. Bima mboka oyo. Kenda ta na Belarussie. Après 2 ans total a une ngozala. Tout le monde est valeur na yo. Ba personne est là parce que ministère de la culture et art, ministère de sport, ba ça la musana bango te. Ba pour besoin ba ministère. Ce que dit waza kacher, azo dépend na ministère moko. Oui, na ministère de sport bien sûr. Comme na cadre ko senga lisungi pa ba tudeni parce que ministère ezali. Ezali za ko fonctionner. Oyebi ke edingo ba pesa bango mbongo, o bijamboka e mati bijamboka kenda wapi. Bijamboka faut que na ba ministère. Oui. Surtout que dans le ministère, tout le monde peut aller au piton na bango pour na kosunga bateau basala que ministère wana existait. Voilà. Alors yebisanga sikoyo. Et dit moi ko sanga et comme siko akomi ko senga abima mboka oyo. Ba pesa bimate, mota ba mona bima ba moka ndete OK ne bonga. OK. Ba na posa kufande. OK bonga poto yo. Totile en Afrique du Sud, poto te. Donc mais en réalité, na bamboka la Côte d'Ivoire, ba Congo Brazzaville, ko kene poto ko choisir leur pamba. Et c'est rien. C'est rien. Parce que je me rappelle souvent tant que Zalaray mo ba match ba léopard, tout le monde ba sangisa ba ancien léopard, ba grand prêtre ba ancien léopard wala ba mikolo wana. Mais pourquoi pas les loba edingwe pe ba zalaka pe reconnu ndenge wana pe ba sang ba bengi pe ba edingwe ba grand wana ya ba catch pe. Ba pays nyonso na monde, voyage c'est le pamba, biso ka voyage ko ta kindoki na Congo. Mon voyage, ils ont le pamba na Brazza, au mati avion, OK na babé on na so na Brazzaville pour que na poto hein poto hein pointe noire pointe noire OK na avion $50 OK aller retourner mon matine transco passer à Marcelo lobby hein Congo est le seul pays au monde où bateka lupango pour mutaki poto. Congo est le seul pays où il va défali par rapport à football na tongo. Maman tika mapa batiki mapa na tongo maman yo son mongo lipa. Lipa à 500 francs. Bilipa ngo ba 500 tonnes de sasute bi. Lipa moko à 500. Otonda ndenge nini levire eza na osakana te. Levire obi levire. Ya ba farine sarawana. Donc moi farine muka le fula mu pepe. Fula mu lia mu pepe pamba. Donc eza problème ministère. Ya nga lobi eza pasi. Donc ngana osenga na Simo Kimbangu, hein? Mutaki mbangiste. Et ça va sonner pour la banque. Parce que dernièrement, l'église a souka Sambeli. Il y a un convertir. Oui. Et ça sonne pour la bino d'abord. Et cette église mounene pour la routine de dingo na pote. Basara ba démarche routine na pote. Au moins on dossier ba kanga pas mutumo. Et a pas si mon cher na ebisio. Mais ça linga pas si pe Moscou, yebisanga siko. Congolais ni nanga kolinga pena à défendre le coup mboka na biso na mona makamba après avoir ko défendre valeur ya mboka na bino. Talamboka ni les PC mais pas honorer na liwa to kozala ta likaku na Congo na ebiso mona ba cortège koya ba yena ba français na ba veste ba ye ba ko honorer bazo benga zo ba journaliste ko bi combien mbongo ebimi pona edingo obe monter à default ya default mbongo ebimi ko des millions et teba na ba ranking et ke ba o ba kene ko yemba ba ke kata mbongo komi ko ken toujours c'est ça demain loka kusana ngwete ba komo kata yango ngai na ba politicien na fandi na ndi ma papa Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba, un bon politicien, le premier docteur congolais, un grand politicien. Abimboka oyo ekufi pona muibi ne muibi nabi alobi mboka oyo ekufi pona muibi konani muibi, c'est-à-dire congolais akomi ko préférer ayiba que asala d'une manière normale oula soka ye ouais akomi ko linga mbota likasu ke musalo batingi asala ko salaire les à la fin du mois, c'est ça base na ngweza ya mwana mboka ekufi pona muibi mutu ake musala te malingba fute na fin du mois eza ki moyibi bato bapesa biso courant bazo yiba biso lokola spectacle ba juge bazo injustement bapesi bino courant 10 jours mais bafutisi bino mois mobimba oboyi baye bakati yo mboka oyo ekufi pona muyibi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Là c'était juste parenthèse pour notre champion
et dingwe moto na ngenge toyebi que même bata mokili bana posa yo kufa lo bata rande kita ke bazo banga so batinyo na poto o banga oke kobonga ozonga normal oke kobonga o mela ba miliki o vivre le sous longtemps et bana posa ko salonko okufa otikala kana Kinshasa wa dae kaka mais nzamba ko sunga yo bakati on peut mbongo bazala bakati mbongo nde to mona ba ministère ba fali toyebi ke ba fali ba millionnaire est-ce que bakati pa mbongo bazala kasi seul kati o faka zala no exemplaire ya ko na mbongo fande ye yinde fakinde ye azala na mbongo apeto ye basuwa musuzo ba yandeni pour inviter so ko tanga na kati ni na mbongo le va peut-être Shakira na mbongo Shakira ya poto to moi si akacher so kachezi yo mo bibi dingwa suite bon Shakira ayebani butu penate kana ebika pono senga komba wa bete dingwa na mona une fois ba bete dingwe ya ona yeba na ba spectacle ke na ba victoire na ba combat bon na mona te na tala péter papa ba bunda kati ring liba ebuka ni mutadindina lokola reni akangami na 21e siècle ko kati mutu na pour aniati liba ya ke kangama na basinga lokola quelle honte et ça la mawa mais tala ba misila mo ba podium mais comment ya mystique est-ce va ringa bien ça la raté mokoyo ekolo to betela ka koloyo leto linga mboko des gains de l'élan soki Congo linga biso neto linga kae beto bonga ne aucun Congolais souffre biso to linga Congo mais Congo linga biso te on a compris que Congo linga biso te wana biso franchement soki Congo ba elinga ki biso beto za otoza te to un espace obi toke mwanda ba policier ba hôtel espace ba bi mais kuna to kanga maponi no place of foot les mais espace yango to ko vandati l'état na mokumba l'état na biso moko l'état na biso ko charge makamni nyoso papa mboko ebongi tala kutu et loko élection que to lingaka Congo mingi tala ba élection ko to na ba élection tout Congolais motivé pour na ba élection match à Léopard et Betama tout Congolais motivé pour na match à Léopard oh likambo mboka boye mais c'est déplorable. Alors mesdames et messieurs, comme je vous ai dit au début de cette émission que le jeune talent, l'artiste musicien Denis Lessi qui monte avec beaucoup de force, qui nous a donné déjà sa chanson phare na kombo ya leteta Ronde Kita Pasteur Denis Lessi nzembo na ye tiré na kati album Pétage abimisi déjà chanson phare leteta na moins d'une semaine asa déjà na plus de 150 000 vues les autres comment d'après na 200 000 vues déjà. Alors je sais pas, vous avez quelle lecture de voir un prophète Denis Lessi aujourd'hui artiste et musicien, est-ce que na terrain o ayewana ekosimba te kosimba te à toi? Merci Dona Konde. Denis Lessi c'est notre pasteur parce que Nzambe Bible bi a se repentaka na don na été pe na grâce na été. OK. Nzambe so sa pesio grade, a pesio poste, a pesio grâce atika ngo. Ah OK. A ojije na suka. Donc mutu monta vanda lo bako no Denis Lessi pas a pasteur te. Yo te mutu tsakiye pour longola. Pour longola bien. Mais siko il sera jugé na mokolo ya suka soki makamazo sala est-ce que Nzambe atinda ki yango asala. OK. Mais je pense que tant ya yaka alba na biso mission wana te. Musique wa beti botuneza nzambe to ya mokili. Musique eza nzambe. Ni adoration ni louange. Oyebi tango Moïse awuti na ngomba akezwa 10 commandements. Tango azongi akuti bana Israël ba oyemba. Abi loyembo na oyoka eza ni victoire ni défaite. Ni défaite. Ba olelate ba se plate pe la victoire ko gagner. Mais ba oyemba nini? OK. Nzoke zaki ba ogumamela ekeko veau d'or. C'est ça, c'est le veau d'or. Donc aujourd'hui, on peut comparer Denis Lessi na nzemu na wana tokozo yango lokola azali ko yembela ekeko. Veau d'or. Ayembeleke. Azako adorer ekeko. C'est devenu un peu compliqué. Nalomino boy. Nzembo wana ezali eza adoration. Yo so ngo sa me ko bandwe nzembo wana. Non. Chaka pesanga $10 na tana poche. Eza louange te. Eza adoration. Pour ça na problème muto baka to kumisa nzambe ba. Kolo
yondo yebi motemana. Tout ça s'adressait pas en colo. Mais Nzembo wana ba yembelango Jeff Njadi le teta. Ça a à voir avec quoi na makamba Nzambe. Ça c'est de 1 de 2. Nzembo wana et yepona évangéliser, to yepona sala nini. Et ça, l'évangélisation, mais quand on a invoqué quand même la réalité de vivre, besoin. Besoin. 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Ok. Le problème à dénier ces années. Le problème à dénier ces années que Abongola qui monte très tôt. Ok. Oui. Abando tel bosso va pasteur et bela mine na mboka o. Si comme on m'a la vie et rattrape à biso. Oui. Redi alobaki nakimo bangete toko sala ba carrière ngo tika to profiter. Ngolo. Na tso ba lo wa. Et mon collègue me cause la maka abina ki mo bangete to kosala ba carrière to profiter lelo wendo azwa jeep me ba tutu ba ko mo déclarer koko pe alekisi na yepe koko yo ba momi akomena ma petit momi neni koko yo mais so azaki ne jeune ba to ba normal ya babina ki mo bangete to kosala ba carrière ba sala on a temps convenable yango vie chrétienne ba briller ba étape te po e ko rattraper yo très bien vie chrétienne les ali leçon tu au comme sage et si on peut ça ba to ba conseil quoi Salomon mais so ko briller ba étape sagesse on peut ça mon pour sagesse ça ba tanga ngote sagesse ça makambo muto moni voilà mondo za boy na journalisme na makambo wa makambo moni ok au monde ba manike ba kena ba prison au monde ba ya sans nini ba koma batu au monde voilà donc ça na na manoke lo ngo se rendre vanda ils to moni to bininga mango kenda to mona ba Marius Munga de ba banda wa ba to tiola bango ko finga bango lo ba kenda ba poto ba koma ba grand prêtre ozu cameraman ozu réalisateur alika le président moi c'est vanda to yebi makambo yo to mona ba to ba kenda mbango ba kufa ba kenda ko simba bakoma ba double sim très bien bakufa petit obunda malembe ko simba très bien tuna ba pasteur mama Shabana yembaki abi kembo na yo basali na nzambe balobe sika babanda lolenge nzamba lokotaki ba voilà mosali ya nzambe nyoso ko mona ya patron zalaka te sonika futa mediocre via pasi alala na banderole alata banderole ce campagne sila alala na ngolo quadra kene ko tuna Léopold Mutombo pasi bukuna makambo na biso ko banda ko talango Roland Daro abinia Roland Daro muta ya la borne aloba linga mwasi moko mwasana abise ke nganzo voyager na okende États-Unis abise ke nzambo sunga pe kaka to okende États-Unis nabi na ebite soko yango na nage donc moi ça tient l'aide abise nga bena na ebite série wana notre soit big prophète Emmanuel Lumbu abise ngai mwana ngai so na betoli so ande to banana mwasi na nga okamwa papa mutu nyonso ana histoire na président de la république so Tshisekedi ana histoire yo kasi akomi kuna pamba eyaka pamba te papa on est la phrase wana to eyaka pamba te David poko marwa avandaki na zamba parcours avandaki na zamba azobeta lindanda azobetela banyama net yo so yo finga ye obine ba finga biso ba humilier biso série wana David obeteli ndanda mutu azoleka bi yo pa guitariste yo guitariste avantira pa guitariste betela ba meme faire gola Fali Poupa tuna bango esika ba uti esika nini ba banda wenge dans l'ensemble tuna bango photo mo mamona ya jibe na wera boy jiba ta pantalon mo jean boy mama nanga wera don hotel bi ba to ba uti hôpital ba bimiwa. Le début n'a jamais été facile. Mais les loto lou la bango. Ko kansate ko maka kuna mbala moko. Huna mukete. Nela ko malwa jibe na wera oko simba ye mo ba ke ba oko simba kisoko kende sani pepe toute autorité vient de Dieu. OK. Papa, nzamba zali mettre makamno so moni problème a denle ces aye a côté na makamnzambe avant trop qui bo santo bandaka avant siko tala suka na Bible bi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc Denis savait très bien commencer dans vos jeunesse. Ah bah moi mon seul nzambe. Ça c'est un grand
Mais jusqu'aujourd'hui, il s'est dit que non, il est toujours dans... Il y a au lobati, bon, ce moutabourin, il y a mamango et comme il est. Et donc, on a dit qu'on a 30. Bino bota la bomba et mouton dans toi mais ko pamana wa ya aussi que qui m'a bon ya aussi là mais bino bomba et mouton dans danger mais ngana biso kanga émission un jour de l'île ça on les conseille à bolimbisi ya mangamnyo so sala nzambe asane nzambe a makasi ko le kamutu nyonso a bloqué ka un jour ozong c'est nzela c'est un serviteur azonga. Mais dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, quand même, Aza, est-ce que tout ça dans la carte écriture va être obimi parce qu'il ne touchez pas mais ouin. Il est quand même le ouin de Dieu. Il faut ça la 3 cours. Exégèse, herméneutique, na homilétique. Ok. Oui. On a cours la théologie. Oui, la théologie. Verset oyo ko appliquer et ça na batu oyo ba lobela ka bango yango. Ok. Ba loba na biso na yote. Ne touchez pas mes ouins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Au longue où na contexte ni balobaki. Et ça qui na bateau bazo comme basali en Zambie. Yangabi ne touchez pas mes ouins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ba ouin za banani ba ba yo kaka. Ba ba c'est la Nzambe na ndenga solo. Yo za monter au théâtre biso. Ceux qui te montent na mbe bateau yat. Tu serais papa en tout cas au bungi nzela. Tala nengo zo ke nozaki boto yo poso za na molimo Nzambe kati na yo. Ba fruit et esprit sur les alliés au monde oui, bato bana raison. Mais pourquoi mutu ba lo bana bana surtout ko so na ko biseka ko au bungi nzela photo sambela pono na mona ka to kebisa. Yo keba no yo tamono yo ngana na zana ba abida na ba matière no awa na ko panzango. Abi azana mutakala na. Wana zo intimider. Wana ba intimidation. Ngaso na biso so Nzambe ba panza biso nyonso. Nzambe so so abi bon non panza même yepé babilo onesati so Nzambe be panza ce qui Nzambe lobi mais tout le monde dit que nabité nabiboye muta filma mukilo na ba américain na kati na ba russe na kati za Nzambe ouais na eloko ya eva na kati ya mai na sali banga na tuna muta filma nga Nzambe so Nzambe so abimisi ba image mais biso nyoso to mona ni atonga na victoire wana bi 24 heures na biso to mona na tika boye abina ba wese na laksa na ba wese na ba kikozo na nego sa na mère tout abisa filma na ba américain donc tika ko intimider puis na ba to intimider ba banga bo banga raté to banga Nzambe to banga muta mokilité Nzamba sala laksa biso makila na eso ko sali masumu alimbisaka. Oh, ça a image dans ma bé, attends ma cam dans ma bé. Papa, ce comme temps la vérité. Ce qui a dit abimisango mais Nzamba limbisao. Tobanga bata mokite tobanga Nzambe. So Nzamba limbisango muto kilokenanga. Yo no sambisa na suka. Jamais. Yote. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Yo zana. C'est un babi otika ko juger de niles. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui par rapport à vocation to musala o Nzamba pesi. Biso ce que to monike musala o Nzamba pesa ki yango atiki. Comme ça, en dehors na yango. Dieu a envoyé des serviteurs. Tant au roi David a sali ma abomi irinza matina na tina ki prophète. Biso ko ba prophète. To ya pa ne pour envoyer bisa ma yo ka biso te mitali e soko yo ka Nzamba yo ki Nzamba mais makambo zo sala ye ba kezo be bisa bana Nzamba belé. Parce que bato bele lo fo na bango eza sustain so batali muto ba note biso ba lo banza be na ba pero bazaka bolelo ba kombo to tika na biso. Oyebi football mon boy elembisa be bato bele mutatel bena les joueurs à ceux qui boy l'offre na moni na victoire zo ke na saki mona mukoro so tango atabo ka so lingo beta subale l'offre nyoko mi na mboko ba honorer te penza a ceux qui boy ye moni ngidi ne bela ba bibo ya moni ngidi bena na imana lelo suki bo ngape suka na pesa la ka boy anatika na nga e belé so to filmer mo batika bale bazana ba jobo ko sakana te ba proposer bango bangomba ba proposer bango so ba mangengenge ba proposer bango so ki banini ba boya na bango batika. Mais rendez quitte, est-ce que place Nekodeni Lessi, matière à côté, comment on dit métier à côté. Et ça métier à mettre quelque chose dans le succès. Les lois n'ont comme un musicien. Comme un musicien, tu as beau embatté. Mais il y a un musicien dans des mots. Comme musicien, un problème, tu bientôt ma concert résobeta à Kinshasa, tournée américaine bientôt il paraît que dans 2014 stade de martyr à Obeta. Soukana il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Abeta tout en soukana ba couple bulo ba couple tout ba souki. O ba yemba ba bersa ba mitema bato. Hein? Ba souki na ba millionnaire. Rien. Si o yé à l'année pas comme un millionnaire.
bato azoye mbaka wana lobi tango succès aussi là ba obwaka ye et donc on sait ça attend dans chaque chose a son temps oazo sala eza na temps nango ekosi là je vous dis ekosi là tout le monde va passer bakanga qui ça na succès ba prédication basuka parce que na clip un peu de moni pasteur peut a utilisé moi ma fille au basa un peu moi belé na sima moi belé liboso moi ma bina moi peut-être ezali ko eza musala eza ko sunga bana te peut-être eza musala ya poni sala OK ya nzema nzambe te et robeta na église morte bon na biso so nzema nzambe to tsana tembe so nzema nzambe to ka banzema zo bimati banzema belé zo bima awa a succès au moins pe ebeti na église. T'as reçu une demande de bête en église. Oh, t'as un moyen na arche de Noé. L'église nae. L'église nae. Azal Nicolas cher mon pas yemba rapé. Est-ce que biso to le mamba arche de Noé wana? Eza makambe belé. Comment ça? À l'obi église ezali arche de Noé. Kuna magorodo bakotaka. Ouais. Mais est-ce que bakimaka? So ta l'église nae. O ezaki na motel fikine. Na o eza na matete, les églises mokote. Au PC ida arche de Noé. Pour la cocotte, ça va y avoir impur. Pour la cocotte, ça va mais bon, pour la conservation, pour la on se va coter na arche, babimaka après déluge. Ouais. Babimaka, mutalia qui muninga te na kati. Na kati, ouais. Babimaka na bango normal. Est-ce que si tu observes arche de Noé, église nae, tout le monde a un salama bongo. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, nous avons mené au Sambisa. Pour ce docteur Loba, tu as Canada. Donc, nous avons mené au Sambisa. Mais, ils ont un combo. Ils ont un message. Ils ont un dénominationnel. Alors, mon frère Rondekita, aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est un peu dérangé. Nama kambo peut-être Denis Sakoma Gosala, nama kambo kuma Koloba, les Bossois cher, les Kolois cher plutôt. On commence à un peu dérangé. Les lobbies sont aussi quand même moi temps il y a un peu analyser sur son album et puis sur la chanson qu'il a sortie. Êtes-vous sûr que non? Batwa qui part sous makambu ya Denis laisse même si tu dis parce que Batwa s'intéressera toujours na goye ba bon Batwa qui parate pona Batwa si ba loba yemo ka loba aza hypocrite c'est-à-dire Batwa yebi mabe o ye asalaka ata sali yango et ko sala Batwa pas c'était pour abi ki ya azalaka na e bongo voilà. Mais pas si ya ba pasteur oyo ba bibi misaka ba santu na miso ba bato mais na sima nango ba sala ka mabe mais or Bible sengi biso nde wana te Bible lobi ke il faut pas apparaître, il faut être. Hein? Il faut pas qu'on mille l'accent na miso bato. Abina mokola suka, baté ba comme lokola ba rolata pour soi même ité mankoi. Omoni. So za même, za koi. Ko za même na koi ngola saka de chemin. Soit za païen, soit à Mutanzam. Jamais Mutanzam a sala makambo ana pour ba ko nga ba mesana nga bongo non Mutanzam ba mutabo sembo Mutanzam ba mutakimia Mutanzam ba mutata mona crainte nzambe. Ezate ba mesana nga bongo donga nga mutabu zo ba mesana na mabeti. Non, ça n'existe pas. Soit toi Mutanzambe yanga bina mukola suka, il faut être chaud ou bien être froid. Sinon tu seras vomi ba osanza yo. Faut pas sa position, soit toi malili soit toi moto. Soit za bongo oza malili moto. Oba ko sanza yo makamwana bato ba emso ba kono eza na mona nzembo moto ko sauver dona on comprend to sala ngo pona Denis les cité to sala ngo pona bana nzembo ba se poser ba question pasteur otoye baka l'autre moni clip a boye par rapport à ce qu'il fait est-ce que ça vrai ou bien azaka dans le vrai tant la émission na biso ayoki makambo to lobby a comprendre non a comme la place boye c'est pourquoi nzamba loba na biso ke to landa basali te biso to tala yende. Notre modèle, ce n'est pas Denis Lessi, voilà. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Oh, Jésus, ça qui a revu sur tout le sala. Ce que mon mon cambina biso bunginze la mitalié. Les cambos lié dans zamini parce que biso to le kana jugement. To sambisama. OK. Yé pas au sambisama. Donc ça ne sert à rien pour que samba na yenzela mort non. Donc il y a pas que ça mais ça m'a donc biso tout on a concours on a ko ça malam pour que nzambe alors lelo pour finir on peut dire que lelo au moins bande konaye soit baninga na soit ba collègue na ya musala ndeti babaya ko lobana ye ba conseiller souté ba comme tala eka na misu bazana moya ko loba souté parce que ils ont que la batuté alors ba yebi na bango ba pasteur ba za ba hypocrite. OK ouais ba za ba hypocrite ba misu ba sambela pona ye. Mais ba msuba ibina woki a wana eloko eza sustain. Asa bunga na ye. Asa bunga. Oyebi faut partir mbanze moko pasteur Samson. Pasteur Samson.
bato babanga ye bayebi que c'est un serviteur de Dieu mais nzoka suki basi bakata vous comprenez Samson tant azaki na appel na ye nzamba ebisaki eke suki no bakata te c'est lui Samson et comment il a moment boye a dévoilé qui secret wana pas Delila moi aussi Delila saki nini bayaki bakata ki suki tant bakati suki bakangi ye bakena ye c'était seulement Samson et ça ka ye Samson mais siko azaki na onction oyo azaki na ngote ouais beta bato pourquoi on a beta sur bato te mais c'est lui c'était lui donc kalika ya kombo kaka ebe manyoka sila nzamba sa boaka déjà assassiné mais nzamba tika na loko moko alobi ke soki muta azongeli azongela mona Samson sa ke lo mona suka taka comprendre objectif en nzambe ezali ko beta ba Philistin on nzamba bengela qui par destin asali prière abi nzambe permettre nga suki na ngai kola so suki na ngai koli na ko venger misu na nga na ba Philistin oyo le vrai objectif en nzambe ataka pas beta ba Philistin suki botaki mais suki komaki na niveau oyo bango bakanisa ke komate parce que ministère fallait que si là OK oui bango basela ke babia to bangela ngo koma na milai makasi mais na niveau ka komaki nzamba permettre a simba ba piquer wana mibale abengi mwana na muke a aider a simba ba piquer tanga ningisa ke ba piquer wana ndako ne koya ba kufa ebele koleka tanga zaki na bomoy donc atteindre objectif na mes serviteurs a kufi donc Souki et quoi soumulaïté parce que mission peut comment qui peut derrière souk. Voilà, c'est par ici mesdames et messieurs que nous allons mettre fin point final à notre émission d'aujourd'hui. On veut qu'au moins deux grands sujets par rapport à l'état de santé, il y a Edingue Motonangenge et puis sortie officielle, il y a chanson phare, il y a album pétage, il y a un jeune talent, le pasteur, le prophète de Nilessi. Alors, rendez. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez un dernier mot. Vraiment, dernier mot, na osenga na bato oyo bazokamba biso na mboka oyo comment on dingue ko pesa message wa pesa soni pona mboka na biso osenga lisungi na Brazzaville et soko moni mwana na komi ko lia pa bato c'est que olesa ke bien te parents nyonso alinga te mwana ke lia pa bato même si bozangi te mais et pesa ka image lokola bozana ngote. Alors tout ça là tout kotina edingo na poto écouter biso eloko te ata kimi aza koko awana eloko ko sala kuna te pe kati pa bunda kuna te aliaka michopo kuna babenga na kai donc so ake kuna okizwane ka santé soin na ye après zongi na ye donc na éviter ce que soit combien de jours ezaka seconde ezaka ba jour te do ba keka passeport na ye ba na papa beti papa esili edingo ke na ye simple. Donc souci na nga wana ya mi baleza ke pasteur Denis akope kolanda biso pa mosala nzambe bandekone pe balandaka bandimine pe balandaka en tout cas souci ezali mosala nzambe azonga nzamba tinda biso poto saela ye mosala o asali et servi nzambe na lota ebel Jeff nzali le teta na mbongo 2 Timothée chapitre 3 sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent aimant beaucoup plus le plaisir que Dieu voilà bisengo ya bisengo pampa mbezanga tina ils ont un mandat mais la carte tendait moi les autres édifiés mutuné logo mogoté mbongo pesa ka bonheur à mututé pesa ka mbongo et big sanga pesa ka $10 $100 na biki non l'argent et big ça mututé c'est vrai que sunga ka mutu accompagner à mutu mais l'argent et big ça mututé parce que ebele bana ba hôpital kuna bana mbongo mais ba obikate mbongo ya ngwana nyonso ya ngwana oya big ça biso za nzambe Denis Lessi prêche nous Jésus-Christ n'est pasteur Baroutia komaki montre-nous Jésus-Christ le docteur Jésus prêche nous Jésus-Christ ne basa nzambe no bater ka l'accès biso Jésus ko l'accès biso Jeff nzali de tete pour akabela mutu nyonso te tona ba bolo na Congo awa biso pe tozanga awa pesa ne biso te soto ke lukaye awa pesa biso te mais Jésus-Christ akopesa mutu nyonso merci merci beaucoup Randekita très très bien réfléchi mesdames et messieurs je vous dis un grand merci je vous remercie sincèrement parce que vous étiez là. Judobi à la fin de cette émission, vos qui disponibilité Nabino, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné aussi à toutes les émissions, mais du moins dans notre émission, vous avez fait l'essentiel. Santa mia siota santa new esta yana hana sia hina ima santa esta hana hina imi hana hina santa